Selon tant que tu es comme na hôpital na Saint Gabriel, tant que tu kuna to kuti dola to kuti na camarade ya Frida. Dola siko na kati ya hôpital. Des petits au batambola na dola nde libanda na camarade ya Frida. Parce que selon camarade ya Frida à lobby à partir de 17h. 17h, bazaki na dola abengiye. Dola abengiye ake na ndaku akuti déjà mutu déjà na état moko donc disons amisumbeli. Amisumbeli nde bakitisi ye tang bakiti po bango baza na flat likolo. Tang bakitisi ye na se leki ya nani camarade na ye abi tozo moto 3 pinets dola bité, tozo 3 pinets boza na luka mutuka po tokende. Ndé le temps pe aluki mutuka baye bache na mutuka bake na hôpital balobi boye libiso déjà ebembe. Ndé bongo c'est voilà ce que selon camarade na wana version ça la na 17h. Na 17h. Au famille ti 19h bazala no informé. Bayebi pété. Donc makam nyos wana et salami à partir de 17h. OK. Ndé bake na bongo. Merci bien dit le frère de Frida vraiment Tebike. Sango est touché mitema ya artiste et touché kaka bandeko ebele ba famille ebele tout isami mais to lingi kaka to zo ba éclaircissement pour ezoloba mamabe ezoloba mabo mais au juste ezaki nini pour camarade ya Frida akokuta Frida déjà misumbeli akangami asaki crise to aswaki menace pour ba version musu koto ebimi o akoya ki na escalier misusu ote asali crise akoyi misusu odola betie nda kangami ake ememi na liwa par rapport ya bino famille à moi si version nini oboza nango o boyebi ke bomeli e bomi leki na bino Frida ton liaya to lek de konabino Frida la vraie version moto ayi bango ka dola po yemoko dola po na hôpital wana akima kitang famille bazo beta bana mibale o atamba wana bango wana yeba batu o bayebi hôpital Saint Gabriel na porte liboso na porte sima nde yeba bimsaki na porte sima bakimsaki siko selon ye version o ye apesaki batu apesi batu ba version moko donc eza ko correspondre te selon ye alobi ke auti tournage tango ayezonga akuti déjà Frida na état wana. Version mususu apesi po banda basali mariage nan bakoti na ndako na bango te bazovanda na flat wana. Ndako na bango bazobongisa fo eza na première na limité fo bakota. Alobi ke abanaye ko kende ko landa makama ndako na première nde abosani eloko na ndako tanga zongi akuti Frida na état wana. Donc azopesa ba version moko eza ko bala na te. Mais kolobake no so tobi toyebi eloko oyo akufeli wana toana maîtrise nango te mais kotala kaka Frida boye makolo na ye salité donc salité pena mona na salité on dit muto dina poto on dit nini to kamo ebi bango bazaka na niveau ya likolo na appartement likolo makolo salité boye ndenge nini Frida alataki ensemble moko ya jaune et tout balati ça qui est après avoir kosumba to ndenge ni mais azaki na ensemble moko ya jaune moni ba bilamba oza ka stretch et benda na kawana et puis ozomona ke
elamba eza pena ya kobenda na penza boye basini ya misapi ya maboko pena ya kobenda na penza boye et puis plante na ye koto oyo donc ya kobendana koto pena omona plante epikwami ya kobendana boye et puis ya kokamwa lolemo libanda non seulement lolemo libanda soki nalakisi yo photo okomona reno awa aza na pota et puis mbebo eza ya kovimba lolemo ebimi boye comment bon wana tokoki yaona bike vraie version ya liwa ya Frida ye moko mobali na ye mtakoyeba nzambe ayebi mobali na ye mpe ayebi donc jusque là toyebi nana nteke no akufi na nini mais façon oyo tomoneli ye oyo tomonika ebembe donc mawa trop jusque là nano mobali aye vers famille te mpona kosolola koexplike mobali banda akimaki wana ntango toke na morgue yo kutu namonaki na morgue bien ke okimaki namonaki mpe na morgue bien ke banga pe kuba po bokomaki oyeba chwaka na ye po nayeba ye kaka ke nakoki komona o ata epa ba Mike la Duchesse mais namonaki yo te au fait tant que tokomi na morgue mobali amonani te famille mobali emonani te nini te ti tosali ba makambo nyonso tokotisi ye na morgue ntango tolongi na morgue toyebi donc tokende tozonga na parcelle familiale toyeba nini tokosala nde tozongi toprécise ke Frida aza leki ya Mike la Duchesse donc matanga eza epa la Duchesse ntango tozongi na butu wana nde tokomi ba 0 heure nde ntango tozongi kuna na parcelle familiale tomeki kobenga tobengi dola telefone esone ayamba te toinsiste nde mutu ayambi abi te nga leki na ye dola azomonana te nga nde mutu nazoyamba telefone na ye bonga kimi atiki telefone nde biso nyonso mpe tokamoi abino dola azoyamba te nga leki na ye nde mutu naza na telefone et puis non pardon dola azomonana te biso mpe tooluka ye azomonana te nga leki na ye nde mutu nazoyamba telefone na ye donc mpona dola tosuka ye kaka niveau wana vraiment c'est triste eza vraiment triste donc j'espère que internet babone nyonso ya posa poto télévision bafanatique bamori nyonso ya théâtre bino nyonso boti kolanda wana ezali grand frère ya Frida oyo azali mwasi ya Dola Star wana azali grand frère na ye bino moko boyoki explication oyo grand frère na ye apesi donc toyebi te vraiment est-ce que babetaki Frida est-ce que Frida azalaki menacé est-ce que Dola Star moto abetaki ye est-ce que Dola Star azalaki te bato bakotelaki ye vraiment eza affaire moko ya souverain et donc eza kaka ke nde toyoki ke comme déjà na justice de moto akoloba mpo soki balobi ke babetaki ye Dola Star azalaki te c'est que flat oyo bavandaka wana mpe il faut bakanga bango mpo baza mpe basuspect donc vraiment mes condoléances na famille nyonso ya Frida, mes condoléances na président Mike la Duchesse pour parce que Frida aza petit sœur ya Mike la Duchesse donc maman ya Frida na maman ya Mike la Duchesse baza ya ana leki donc vraiment bokozwa toujours intégralité ya matanga ya Frida awa toujours na posa poto télévision donc je vous signale déjà que merci na babone nyonso bazali kosabone merci beaucoup toka na posa toka na liste ya monétisation donc bientôt la bosabone botala vraiment ba vidéo na ebandeli ntina suka po ke YouTube pe apesa biso pe monétisation merci beaucoup botika te babone nanga merci et ça là vraiment bien chaque jour bazo s'abonner chaque jour ça là bien kitoko donc nazolite toujours pour la monétisation et ça là quoi donc bon s'abonner toujours na ndenge ya bien bokozwa toujours intégralité ya matanga
ndeko na biso Frida o azali moko ali mwasi ya moko ya artiste comédien na biso na kombo ya Dola Star. Vraiment, je vous dis déjà au revoir, à la prochaine numéro. Merci.